Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, Courrier Express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fiston Bassene, à Bisou Kotozane. Maringa Septande. Maringa Septande, c'est là, j'explique. Alors, Maringa Septande, FB International. Nakasavubu, il y a Nakasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Peto Zouaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Tanger. FB International. Adega. FB International. Masolo. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo. Bana poto bana partout bande balandi émission na biso mbote na biso. Toza awa na Maringa 73 wa pisika toye kukuta na Fiston Basende. Patron ya FB International Agence Assure. Mais ça me chaque fois. Soy Congolais ça makamba bien photo soutenir ye photo zana et to PC confiance pour azo ça makamba bien. Ba tu le quoi Fiston Basende so bazali 17 na mboka oyo mbele mboka oyo kenda liboso. Vraiment nzamba za Fiston Basende. Aye lelo awa conteneur ya sikabo mona biloko uti poto ezo kita bana poto o bapesa FB International confiance merci na bino lelo to landa ndeni biloko ezo kita ye moko bien que ba confinement ba nini ba covid des arbité fona za sur le terrain na sa boulot na bomona ndema makambo ezo ke bomona mo sur le terrain bien gondo a sa boulot ne yonga rabi mavinga no ba no tika la simatenga pena ya to cha la main dans la pâte bolanda reportage au mubima ndenga nini biloko ya agence FB International et utaka mikili et yaka Kinshasa pe awande bakabulaka yango longona na taki futa toko ba reportage na biso.
oninga malamu eza yo Yesu motema na ngai poni obele yo Masia yemba motema motema na ngai motema na ngai poni yo Masia Yesu poni wa motema na ngai carte pique na ngai ya suka sayo Tozana Fiston Bassende Awa, patron à FB International. Bonjour mon frère. Bonjour Yaya. Bonne santé. Zambazo Batel. Bien que ba confiné ba nini obite touro yo mo faut na terrain ti ba fond la conteneur. Nous sommes allés car na souci à satisfaire ba client na biso parce que s'il faudra qu'on se sacrifier on n'a pas le choix de faire tout ça bon. Voilà. Mikolo na sentir ça va la moins bleu qui tie belé deux carrés qui tie lelo hein. Ouais, tu as mis balai dans le voyage, mais à chaque convoi, normalement, minimum, tu en as 3. Tu en as 3 et il y a effet personnel, il y a colis, il y a carton, il y a client. Mais en fait, on met du tout. Ça dépend de et ça dépend, il y a des mondes. Mais ces derniers temps, moi, fortement des alliés. Et puis, quand ça annonce du bosso, on va servi. Et arrive à beaucoup me charger, beaucoup me souga ta voiture à se manifester. Ok, toujours. Tant que ça annonce, mon lingia voiture na ekota, biloko na ekota. Faut s'annoncer avant parce que tout ça na date ou to clôtirac. Donc c'est un peu ça. Et en France, FB International. En fait, tout ça précisément na comme la ville, na Paris 77 380, 3 aller René Lalitte. 3 aller René Lalitte. 07 67 90 07 à la fin. Voilà. Ce va bien biso ba biso. Voilà. Et puis voilà. Pas en Belgique, à côté n'a pas biloko yenango. Pour mettre ba contacter biso, toi na ba ndenge to salaka, on essaie de s'arranger. Dans pas longtemps, tout ça na contact musu na Belgique. Voilà. Dans pas longtemps ba biloko bandoya, ba yekuna ba yenango. Pour l'instant, tout ça puisse baser à Paris. Toutes les provinces, tous en Évreux, tous en Creil, tous en Dourdan, voilà, tous au fond déjà, tous au fond. Ben n'hésitez pas à contacter Bisso, voilà, on essaie toujours à quoi. Bandez numéro de contact. 07 67 90 77 07. 07 67 77 07. Moi Mambote nawe ça moi bien. Mambote nanga ezaka na ba collègue otobundaka na bango, tongo midi pourquoi? À passer par Frère Ignace, Julien Bassende, JP Fika na Évreux, voilà, tout ça équipe Moko, tout ça tellement soudé, on essaye à se partager. Na Évreux, JP Fika Zali, na Paris tout ça, Ngaï, Frère Ignace, na Julien Bassende. Donc, biso anam to simba makam. Ceux qui tant to tchaba annonce, ba numéro ananyo Cezali. Donc ceux qui n'ont pas ba moté na repesa. L'idée n'a pas de bango parce que bango ne to bunda na bango tongo midi pourquoi pour satisfaire les clients. Merci FB International. Merci na ba fanatique to na ba client nyonso o ba sa biso confiance et na ba abonné nyonso ya Kilongo TV. Merci. Merci voilà toza awa na maringa wapi siège ya FB International les awa bleu réseau kita
pour sentir déjà ba vidé déjà conteneur presque nyonso bilo na bino botindaki ekomi na sécurité ekomi na kimia nyonso tranquillité sécurité kitoko toza donc awa na FB international ngabe na ozela wa kolina ngana kende merci na ba fan tout ya Kilongo TV Mama Blanche Fils Kinkela Angel Kinkela Levi Cyril Arsène Modabi bandeko nyonso otozaga na bino kitoko mingi toko ba reportage na biso. Solo ya boligo maloba ezalaka nango ya oyo etondi motema ye suka sembe boye bimisa kosala na moninga malamu ezali bozwi na ntango pasi motu akosungaka yo soki pasi ekomi na motema na lapinde mpona yo nakosala nyonso ekoki na moto kosala ye olangisi motema na ngai Yesu 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 yo moninga malamu Yesu 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 yo moninga malamu opekisa makambo etungisanga po mobembo yanga na yo esalema na kimia nyonso tolesana mbuma bolingo napesa yo masanjoli okitisa kembo na yo ngana bikakati na yo po na yeba yo na mozindo nauti na bapota déception mokili nasana no nase ya émotion moloko nangesana no kilo molimo ekolesanga masanjoli nakokaka kovanda kimete soki batangi kombo ya Jésus-Christ de Nazareth motema epelinga moto posana fukamanga Yesu Yesu yo moninga malamu Yesu 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 yo moninga malamu dayo yo nazana nwelenge na bolingo nayebi nanga kolinga te olangwisi yanga motema Yesu yo nde moninga malamu yaya nabenga yo na kombo nini nabenga yo papa na bana nabenga yo nyonso motuya nabenga yo testamatalo nabenga yo fololo yanga nabenga yo maya bomoi nabenga yo lipa na bomoi nabenga yo kwanga Yesu moninga nanga yo ayebi kobomba sekele moninga ya motema moninga boye na mokili azate natikala se na yo masiya molongi motema na ngai mpona yo nalapinda ye masiya nakosala nyonso ekoki na moto kosala ye mobimba nzoto bozwi na ngai nyonso bozalisali na nga mpe lokola Yesu ya mabanzo Yesu ya molingo Yesu ya motema na ngai napesa yo nini masiya mbekani ya bomoi na ngai Yesu moninga na ngai moninga
bolingo boye nakozwango wapi Yesu na mabe na nga na masumu na nga soki na justice ya mokili ndenge ozala condamné par ton amour que naza lelo rescapé à la mort et nakomi mwana nzambe mpona bolingo na yo Jésus. Je t'aime mon Jésus, je t'aime papa. Yesu anga wa mikolo nyonso. Eh bien voilà, tu as un kati, bandeko ba kitsa biloko sécurité kitoko. Masandeni. Ya boni. Calme. Comment est? Emmanuel. Yebsapsono FB international ndeni sécurité biloko kitoko. Posé kitoko. Awa mutu biloko ebunga te. Ebunga te. Kitoko, c'est bon wana bandeko ba kitsa sécurité posé ndeko mo pesa. Masandeni. Bien. Ndenge ni bino bo kitsa biloko. Nde to kitsa biloko kitoko makasi. Atapenga mo na sepeli mingi ndenge FB international ne na makambo mutu soka tingelo na aza facilité ozwambama. Sécurité kitoko. Na jaki 3 cartons moko ebungi. Te ebunga te. Faut ba travailler pe ba pe sambela te vani na permanence na église na sepeli kitoko na FB international. Ça ba sambela. Papa na nga yo lobité. Pusana boye pardon. Oh ba travailler ya FB international. Mbote papa. Mbote papa na ngai. Kombo na ngai papa José. To moni bo kitsa biloko sécurité kitoko makambo. Vraiment les agences à Bananzambe, bato pesa ngonde confiance. Ndé tout le monde a rappelé bato mususu atindi biloko mais au monde biloko c'est comment qui pour jouer après temps sous une année 2 mois mais les abongoté. Ce qui biloko qui est commis dès que kaka biloko so commander ba benga bato mukolo biloko zo ya biloko na ye. Alors to senga rano les abato libanda les abato 4 ans na Kinshasa papa ça kaka FB confiance. Merci beaucoup. Merci. Voilà, merci beaucoup. Toi après to kutinde on pourquoi hein? Papa Rabi, talani na lali na kiti, naza à l'aise. FBL International Business. Babi agence eza mystique, massique, plastique, élastique. Ba combien tout bonheur au lac koko di ko zo mona na teto moni ya koko a. Ya koko a monani na FBL Business International. Ya koko di koko. Oui, to moni na kati. Agence eza carré. Agence moko ya kanda. Otini biloko ya na kanda. O makamda. Ezoko mape. Na kanda. Talaka pourquoi demain APC ya no agence FBL International Business. Tala. Nana kati. Merci beaucoup. Agela na toza awa na FB international tabakoli yango yo bablo na mno tindaka yango ekomaka na sécurité nyonso bazo garder yango bien bazo protéger en kitoko vraiment toko ba lisolo na biso FB international. Asali pongi ya kolala Yemo kolala nimba kate Pakenge la bana na ye Dans la vallée de l'ombre de la mort Je n'ai craint aucun mal pour moi Car je suis avec Christ à moi C'est l'espérance de la gloire pour moi Tozakaka nesika moko yo tobundisaka mitema na biso esika ngonde lisiba ya ngolu ya basantu nyonso kolo na ngonde nani ye yaya na biso yesu tokotalelaka butu na moye asimbisa biso bendela balongi ekoko ya jamais ton amour me suffit yonde nzambe ya évangile yonde nzambe ya kelani mpata yonde nzambe ya Jacques Vernon yonde nzambe ya Edina Bala yonde nzambe ya Dokuta Miguel Yesu nzambe ya Jean-Paul Mayata kolozwa lokumwe
elekela ngai Sambe mobimba sundoli kembo Akiti na se ya lati nzoto Pasi kolanga na libulu ya masumu Baganga kabasali banzambe Akose kwa pelokola Yesu Kasi kino lelo yo batikala mabele Solo na bango ekoma suivre Désolé, 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 désolé Likambo kamo elekela ngai Sambe mobimba sundoli kembo Akiti na se ya lati nzoto Pasi kolanga na libulu ya masumu Baganga kabasali banzambe Akose kwa pelokola Yesu Kasi kino lelo yo batikala mabele Lisolo na bango ekoma suivre Désolé Oya ngande nzambe ya solo Denga kendaka ndenga kozonga Le véritable Dieu, mon Jésus Otala masia iwana zalikoya Jésus vivant, il est présent, il vit éternel. Papa ndenge bakambi yo awa. Motema no ezala pio. Vraiment. Komi pende sika yango. Na luki mingi te. Maringa entre Chaba à Sosa. 70. 70. Ah, ngana zolo ba 73. 72. Mon Dieu vivant. Salamasia iwana salikoya. Celui qui vient au nom du Seigneur, celui qu'il faut adorer, les lions qui s'est fait l'agneau pour sauver l'humanité, Jésus-Christ de Nazareth. Mujenga mugole yebo wani Shabana wanyo Nikula nkula wanye Mkokolo wa mai matoge Yepanda ndila wanyo Igwaja mujenga mugole Zambo ya zakamisa tote mi barete mi tanote minete moto bate sambo tempe liboate uhuma azraka kaka yemoko zambo ya mesana ko batra kangai abatra kangana butsu lokola likonzi na moto ya tambola kananga na moyo lokola lipata na kembo zambenga na kotatola seyo ye Profete bakufa Zambe mosude biso tokotombola soki yo te nchipinga wa basa Zambi wani meme Zambi wani membo Zambi wani Sikwe komitangu ya kukumisa mokonzi na bakonzi Basantu boza wapi Osala kabikamwa Samanole Osala kabikamwa Natango na yoe Osala kabikamwa Yesu Kristo Osala kabikamwa
foi sauve. Le sambo kondima ebikisaka. Tia elikia no sambo zosala. Jésus-Christ ne mange jamais. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fiston Bassene, à Azabizo Kotozane. Maringa 72. Maringa 72, c'est là, j'explique. Alors, Maringa 72, FB International. Nakasavubu, elle dit que c'est Nakasavubu. Ça va sauter na Nakasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Peto Zouaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Tangier. FB International. Adega. FB International. Masolo. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo.